Et voilà, tout ça déjà dans Kati. J'espère que vous avez une image. Tout ça déjà dans Kati à Stade Vélodrome. Et si vous bandeko bazolela, et si bandeko baeko rendre hommage, bandeko na bango Chiko Pululu, oya saki musani ya malamu, yango moni na mokili tant tozo baki kosa musala malamu et kosa bien na bandeko, yango bozomona onyoso bozomono. Donc monde entier, j'espère que les allez jouer à Soka, ya Chiko Pululu, oya tika kibiso, tozo rendre toujours hommage. Mise source intéressable, apprêtez-vous déjà. Faire partie de l'équipe avancée, le protocole au Koki Kokutana, là le protocole Nabiso pour s'annoncer pour tout ça vraiment en ordre. Merci beaucoup. Alors vous savez, celui que nous pleurons aujourd'hui, celui que nous rendons les derniers hommages était un artiste. Et les artistes se pleurent de leur manière. Un artiste se pleure de manière particulière. C'est pourquoi ces obsèques, c'est pas vraiment un deuil à proprement parler, mais c'est en même temps un festival culturel. C'est pourquoi vous avez eu depuis hier différentes prestations. Nous vous annonçons déjà la présence parmi nous. Il a toujours été avec nous. Il nous a toujours accompagnés dans les malheurs comme dans les bonheurs. Le frère Moïse Matuta, il est là parmi nous, juste le temps d'apprêter les instruments, juste le temps que ces techniciens. Maman azoteka nguba akufi tokomona bamama nguba balati ça va défiler qui awa babale théâtre ba art ndenge na ndenge esalama ki awa pona kolela ndeko ya biso ya 6e et 7e art akufi ya. Et après ce sera le tour des autres formations culturelles. On me signale la présence du ballet Mindondo. Les enfants de maman Mindondo sont là parmi nous et ils vont monter dans quelques instants. Ils vont monter juste après le frère Moïse Matuta et ils vont esquisser quelques pas de danse avec leur ballet. Un ballet créé par maman Mindondo. Maman Mindondo qui nous a quittés l'année passée. Qui était un membre influent de notre association. Maman Mindondo, pour rappel, c'est elle qui s'occupait de service protocole. Voilà. Oyo lelo service protocole et Kamami Sikoyo na papa Kopa eloko na maman Fatou Kayembe na kati na bo tozomona bazali pe eloko entre autres mise na bandeko mingi na yango président wa Kokabela lokola tobengi bato basengagise mpona badepo ya baliboke ya mbe esengeli ezali na mibeko nao bapesa mpona baboke ya mbe esengaka kaka oyo ezali naturel soki ozosomba ezala artificiel te joa wa fleur naturel yango nde kuna basalelaka. Donc c'est un peu ça. Voilà. La personnalité politique va s'annoncer déjà. Vous allez pour avoir enregistré Bango. Voilà, merci. Merci beaucoup, Oxy. Alors, quand vous veniez de parler du cimetière Métropole,
programme sera tellement vaste. Ouais. Chef, pardon. C'est là, c'est sur ça. Tout en assez, chef. Et voilà, Awa, Tozana, ça de Vélodrome, Nassé de la 2 prix Brazzaville, c'est vrai ça? Ouais, bonjour. Bonne année et mes condoléances. Hein. Voilà, Chico Pouloulou, c'est mon frère, donc Talakara, Lelo. Toyo Talaye na Katankela, donc Biso Totikali, pour rendre gloire à Dieu parce que lobby Biso Petoko Kende, Toyo Baka Kotambola Lolenge Kozana Se Amoy Oyo, et le Baka Linda Mondele, Linda Mwambakala, la Sanga Sedola na vie na binonde bolegana ba TV wana. S'exposera trop. Donc alors il faut qu'il y ait une façon de rosala parce que les lots où lobby au coco zalaté et la témoignage bien. Je crois que pour mon abatu balanda ko disposer temps na bango parce que noko atambola qui bien alors qui bien abatu yango boni et belé balandier. Donc étant tous vivre tous au monde la TV na vie normale to sangisa angote. Parce que si on TV au même on a vie normale au commis muto ya façon de bana souté. Donc, tu as une façon à cause là, il va gérer comme Betox. Au Igesamba Epsanga, Banga Molimo, Tosa Molimo. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, tu as un souci. Atiki Bana, les lots tu es bouillé. Matin ici, la répa Bapaya. Répa Bakolo Nango. Et où Melaka. Donc, Bisonde Bakolo Moutou. Parce que Bisonde famille artistique. Donc, total Ramingi Bana Tiki. Pena Moisi. Les Karakosunga et Soukapona les lotés. Donc voilà. Présenté groupe, il y a Yombe Gauche. Si, champion du Congo, Tozawana, pour un champion du Congo. Et puis j'ai salué mon ex-président, Ladi Essobé, donc j'ai salué à passant. Donc voilà. Ok, merci. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Pardon? Bonne santé. Oh, et déranger qui, je crois. Grave. Sangwa Moutakei. Nous sommes ensemble à déranger. Déranger qui m'a cassé, maman. Mais il paraît-il que ton azala qui va non négliger ton akufindi beaucoup déranger parce que si vous l'êtes ça pour comme ton azala qui soucie les alertes. Non, même pas. Coco le bando le bon c'est trop dire. Nous avons négligé des ministères mon na mboka bon taza succès makasi vous. Non négligé tes zakande moni monde na biso yo. Les a passé parce que tu vois ko tela mbo za gine boye azaki na makambo boye. Elle aura une interview. Si vous avez un succès, vous avez un solar bien. Là, vous avez un succès. Vous avez un solar bien. Vous avez un succès. Mutema on andi bande on a sobele bazaki na ngote en fait pour un grand frère na biso wa kufi Chico Pouloulou. Donc pas ces arrêts ya ngona mais bon nzambe nous a permettre que ça là donc le coup ils ont arrêté pas nzambe parce que ndé mutu appelle ça renenga zui donc voilà mais pas ces arrêts ko tala mutu veto kataki à l'hôpital ça ça kota comment donc abilité le côté ga mbala moko sibitima bobula bola muki ba téléphone sonné star mouné no wa Chico Pouloulou le monstre nga ba monstre donc non pas si fort mot de la fin ouais mot de la fin zali tozala mawa ba tutu
so moni stade etondi boye parce que oakoyi wana aza star monene bablage te donc batebele bakosana omona batebele bazwa succès na matanga oyo aza star monene bobuka na ku te oyo bateke oyo banégligeaki azalaki na succès te so azalaki na succès te ndenge omona batondi boye te donc azalaki na succès adaye na succès na ye donc nzambe abatela nayebiki molimo ne mpe manango na kimia donc voilà artiste tobosana ye te parce que baœuvre ne eza kaka donc voilà c'est un peu ça nakoloba mes condoléances na famille na ye nyonso bana kitambo surtout biso baartiste et puis voilà donc merci. D'accord, merci. Et voilà, tu as un simalabiso public, oyo ba kolela Chico Pululu, toko sala, musala toko lobisaka ba artiste était, toko lobisaka ba tubo était, le lot toko lobisaka public. Alors papa, comment on a nani? Dadi Bondonga Kato. On va dans la Kitambo. Na va Kitambo Maindo mais 66. Voilà, ndenge na kuta non ve ya Kitambo, photo solo la bien. Ma solo kendaki ba yuma balobaki. Matanga ya Chico Pululu bino ba Kitambo bozo kanela ba comédien. Ezaki lokuta. Est-ce que moni yango ba kanela ba comédien? Ba ye ba okende de. Donc il be nécropole. Donc zonga. Na beti mutu. Mutu te. Voilà. Parce que pour mes amis ça contre molema. Ba oza bana misusu ya mike ba bandi théâtre lelo. Ba oza ba match ba na podium, ba oza ping pong. Batiti si. Comment na mboka yango ba oza ping pong ba zongi ba omona yango te. Ba zongi si. On aveugle. Après la question pour la matière. C'est normal, bon, ma zabano amike. Mais yo sepeli na ngote. Ngai de population mo mesepe na ngote. Kitambo mo mesepe na ngote. Ko ping pong ala mutu mo très dangereux. Mais ça peut-être organisation na bango ba ebaki ba o ba ko fanda ba. Organisation, et ça le problème té. Faut ta ba leader. Hôtel pas sur route, pas sur route té. Ya papa dit Azaraki quartier. On a ninga ya gafwe. Papa des quartier. Avant le monde de théâtre. Les autres pèse ba honneur ne nyoso. Pour les za koko. Obiso to botami to mona edi. Papa biso ba botami goûter ba massa papa biso. Mais ce que les autres pèse ko avandi wana za poemte. Ba mso mi kemki avandi kolokuna. Ba ki za ping pong. Ba mso mi kemki ba matali kolo. Voilà, ngana za molobe na bino nazo koma na comme selon maloba. Comme ça ba mati s'appelle président ping pong. Nazo luka mwana Kitambo mususu. Parce que le lofo na bisaka ba. Voilà. Bon, tout conclure dans dossier wana. Donc moi fais ça boy. Donc on tika Pululu. Tu sais ngana Pululu. Voilà. Merci beaucoup. Tu continues ma vidéo. J'espère que vous pardon. Dadi Bondonga Kato. Natif ya Kitambo. Né grandi à Kitambo. Voilà, né grandi à Kitambo. Le 5 mars 74. Et pas souka. Voilà, qui a dit que Matanga Pululu on bien na Kitambo. Moi na Kitambo a confirmé. Ezaki nango biloba ya batu mususu Kitambo babeta ka batu yango tozana bango. Est-ce que babeti mu Kitambo bango so babeta ba sai ko beti. Muta tonsa ngwa sate. Mais un simple artiste a tonsa ngwa. La fois stade etonda c'est Chico Pululu. D'accord. Si senyo so babeta ba sala mpia. Ba libanda. Et bon embouteillage dans un jardin de Nogopol. Match Amabe. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ngani na asani na asakana no tricage na olinga ngote ya sa pepe no benga ne to benga no oyo masala gangele pwani shera za pembeni abenga ne to benga nanga balima bango balinga otese bato sécurité sécurité avec toutes ces ping-pong, le président Maston.
Bonjour. Boni. Matanga kaka souci o. Oh, le tout le monde a lema. Le comme tout le monde a pour ça le batté. Attends, toi là matanga, mais faut ma casser ça là quand même. Non, t'es mal, tu vas affecté hein. Souci moi, il est bison autres quoi. Moni. Tout le qu'est-ce que dans 30 minutes encore Kende. Le soccer recueilli, donc c'est fini pour notre frère Chico Poulo, le autre au monde a été animé comme ça. Au moins que tu vas montrer peut-être dans la vidéo, dans la œuvre, qui va consoler du sommet. Animé, c'est pour ne plus revenir. Donc voilà. Mais sous son beau chapeau tant pour la koufi paraît-il tant pour la zaki vivant il y avait personne à zalaki kozalane ko bengi était à bandunding bozala était tant à koufi ne beaucoup moto la non on fait le succès nani n'a pas l'été pour on fait le succès n'a pas l'été pour on fait le succès na théâtre ça veut dire abana jouer hein abana jouer et qui koya na tamoronde yemo ataki que a jouer le sauter pour des raisons personnelles. Des raisons non. Il déjà le bama bon. Tu l'as bête la mise sabat. Donc il y a que c'est là que marrant. Oh voilà marqué. Donc il bâti on côté le koana. Chico azagi aimé badono lingaye. Ah ça la rappelle un caractère naé, il peut capricieux. Il peut un peu somme dans combien de makamne belé encore un peu trop bise. Total la nyo so wana te. Bairere na nyo so total la te. Bakobenga. To ko benga te wana total la ngote. To limbisa pour asa iso invité. Ba obetikali ba na bolingo solo ba na ki fraternité ke ngai nde pirier to ngai te. Ata mi bengi ke ngai nde pirier. Ko katiki pe manote po baksela ya kufate. Donc ba salade wana ba boba wana to le ba mana bo enterrer. Et puis bien journaliste peut retrouver la question bien. La question te peut être à ma baie. Il y a sangisa. Il y a sangisa comment? Et l'Obama qui est à la TV, l'Obama déjà sangisa comment? L'Obama peut me mettre un peu cara. Et jamais un bêta cara. Mot de la fin, Zanini. L'émission, mot de la fin émission na yo. Ouais. Les ça que ministre Rankina lobby Boboto Kimia. Et il y a comprendre. La fait l'émission bien calme, assez plus fort. Bon, bana itango le bichi va faire la poisson. Dossier à suivre. Toyona feti te bokolo bima bando kibino on dirait bazo sepela liwa pululu nous faisons bon bandeko toyokana s'il vous plaît na programme yo d'accord na combo ya artiste comédien nyonso tout tozopesa merci na bino nyonso ndenge boye awa toyokana s'il vous plaît sécurité oh là là on est zamba Wandoki bon bandeko bomoni barepresentant ya baartiste comédien bazali awa tozali awa mpona kopesa dernier hommage ya ndeko na biso Pululu atiki biso yango wana na kombo ya baartiste comédien nyonso
tozopesa merci mingi na bana Kitambo mpo bana Kinshasa mobimba na ndenge tolekisi bajour ebele mpona kobongisa matanga oyo esimba. Tozopesa merci na Nzambe ndenge mbula ebeti te pour que matanga na biso eleka normal. Alors na famille ya Pululu tozopesa lisusu merci mpo tosanganaki mbala ebele plus de 3 fois mpo matanga oyo tosala yango elongo. Topesi merci na bato nyonso bazalaki na biso na prière. Topesi merci na bato oyo basalisaki biso lokola mama Olive Lembe. Topesi merci mingi. Topesi merci na hôtel de ville ya Kinshasa. Merci mingi. Voilà. Sikoyo ndenge tosalaka toujours topesa honneur na ndeko na biso Pululu ndenge atiki biso na hymne na biso ya ba artiste comédien. Wapi technicien? Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Son Excellence Laurent Bungu, le vice-gouverneur de notre ville-province qui est venu pleurer avec nous. Nous saluons également la délégation, la grande délégation qui représente Maman Olive Lembe, conduite par Maman Angèle Canara, qui sont venus pleurer avec les artistes. Merci beaucoup. Nous remercions la présence des honorables députés qui sont venus pleurer avec nous. Honorable Desnombassi, honorable Paul Djalio Balenja. Nous remercions et saluons la délégation des artistes venus de l'Europe. Artiste Baouti Poto, Baouti la collègue Nabango. Ceux qui remettent la bango Maboko, s'il vous plaît. Alors, Nassendi, ma président Bokita, pour continuer le programme Nabiso. Alors maintenant, rapidement. Alors, l'état ma président Bokita, pour reprendre son maloba, la fiston Saïsaï. À peu près ça pendant 3 minutes parce que le rôle c'est lui le père artistique il y a pour lui il y a des moutons initiés dans le plan artistique. C'est lui son formateur. C'est lui qui est affecté aujourd'hui parce qu'il a perdu un de ses généraux. Alors Fiston Saï Maloba Mbokayo ba papa ba mama bandeko mbote na modi mbote na bino te botombola maboko likolo mbote soki tolingi Nzambe ayamba molimo ya pululu na kimia tokanga pululu artiste akufaka te po asalaka ba œuvre oyo etikalaka libela tobetela ye maboko makasi. Napesi bino merci mpona bolingo na bino à travers biso baartiste et comédien beye kolelisa biso lelo mpona likambo ya monene ekolelaki biso oyo ya ndeko na biso Pululu atikaki biso. Nazali na mingi ya koloba te. Pululu asalaki mosala na ye na Gumsai, aevoluaki mpe ye moko. Nzambe abatela misala na ye asalaki et continue kovivre na mitu na biso na makanisi na biso. Merci lisusu na bandeko basungi biso po ya ete tolela Pululu kitoko makasi boye. Merci na président Masumu de Brende pour la implication na ye totale. Merci na ngai moko Saïsaï. Merci na Pakalori. Merci na Chinola. Merci na Mama Fatou. Merci na bandeko nyonso oyo bazalaki na comité d'organisation pour bomona
makambo nyonso oyo esalami kitoko tobeti maboko makasi. Merci na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Jantiningo Bilambaka. Merci na molandi na ye vice gouverneur oyo tobengi na kombo ya Nero Mbingu po ya bolomu nyonso basali po ete tolela pululu kitoko boye tobeteli bango maboko. Merci na mama Olive Lembe oyo asimplike totalement pour que pululu alela makitoko tobeti maboko makasi. Nazali na mingi ya koloba te. Courage na mama oyo otikali lokola mama ya bana nyonso oyo otikali lokola mama oyo akotelema po ete famille libota etikala lisanga puli akei biso totikali totikala na bomoko bolingo ezala kati na biso baartiste comédien dans l'unité nde bomoko esalaka te makambo nyonso ekende liboso. Voilà raison pour laquelle nakopesa merci na bajournaliste nyonso oyo bosungi biso. Matanga ya pululu eyaki na makambo ebele oyo nyonso ya malamu nzambe azwa lokumu oyo nyonso ya mabe nzambe alimbisa. Tozali batu na kombo ya Yesu Kristu mwana na ye. Amen. Merci beaucoup. Voilà, on a besoin de partout dans le monde. J'espère que corps ya Chico Pululu yango wana ezobima et sika bazoke ne kotikaye bazoke kundaye bandeko tout oyo baye lelo ayeko sangana bazolela ndeko na bango oyo atiki bango oyo balelie na honneur nyonso pe na pasi yo ora ndoki mission c'est la kedala kiloko la biso. Bonsoir. dans ça succès na kombo na yo oyibenga déjà kuna lobby ekeko retard boy ekeko retard boy Zalaki Ozala moja Bonjour Yaya. La pays. La pays. Ah, ça on veut le Géraud comme ça. Ndokite. Ah, bon, comment Aïe mateni. Oyi Chico Pululu ko. Azaka na mutu ya bitumba te. Ko matanga otie batu babundi te na moni mabe. Batu babundi te titre. Pas un film. Ah, ça titre. Matanga ni nzanga bitumba moto mo. Ah. Ça c'est Abundi, Abundi la mona qui était. Moi ba rimer déjà ba tunsu ba kwa ya ngolo moi vrai. Et ya ça bien. Samba tona mabukana. Papa trop pe apoto on va négliger. Papa le musala bo. Papa. Mama photo na musika ou bien filmer ba to bossa la moni. Pato apoto mwana bato ala musala bo. Na likolo. Mwana bato ala musala bo zoomé. Bon tona matanga me ba pato apoto motala tabino moko. Mwana bato pe na bo likolo libende.
lobi lobi ofuta ye salaire te bon towana matanga me bapatron po tomotala ta bino moko mwana bato mpe na boye likolo ya libende lobi lobi ofuta ye salaire te bon towana matanga me bapatron po tomotala ta bino moko mwana bato mpe na boye likolo ya libende lobi lobi ofuta ye salaire te yazonga nsima merci à la police. Merci vraiment. Anche va molto. Si mette da che è molto. E che ne compone? E che ne compone? E come da oso moto ati ne compone. O come da Baba ndoki, moto ati ne compone. E che ne Papa da tu che Sika. Obi beni. Dans la première arrivée de Londres, la Bella. Ok, ouais, putain là. Ah, vous avez fait honorable. Oh, les gars. Oh, tout honorable là-bas. Ok. Oh, non, les gars, ils sont là. Oh. Cimetière, on dit. Cimetière. Vers cimetière, direct. Je vous laisse interdit dans la carte à l'objet. Papa, tu vas aller na podium pour Anna. Il faut ma boy aller avant. Papa, tu vas boy avant. Il est à discuter. Merveille LBG, président l'équipe va présenter son aboga. Leader, Gidol. Ami leader, alors on n'est pas chibé. Il faut la tout voler, Tina Souba.